na kombo ya tata mwana pe tata molimo sana tolana matei na matei na biso nga nalobi boye tata na biso alongi tolonga na ye fete okandelaka wapi awa na se ye wapi Evangelisme oui. Evangelisme oui. Evangelisme oui. Samba oui. Samba oui. Samba oui. Merci na famille na lingomba obana na France Kinshasa ti aona Kampa na ndenge tosepelisi tata na biso topesi merci mingi lisese ya nkolo Yesu patron azwi bato na 8 heures bamususu na 9 heures, bamususu na 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. Bato wana babandi kosala. Mais na 18 heures akopesa salaire. Salaire yango na oyo babandaki na tongo na oyo bazwamaki mosala na après-midi salaire ndenge moko alakisi mosapi ndenge nini biso toyaki ntongo na baoyo baye après-midi salaire ndenge moko patron alobi ebandeli eza na likambo te me nini ye asilisi be asilisi te misala na ye elanda ye be elanda ye te fete ebandi na biso awa tikuna ya likolo ake kozwa nini exemple wana nde yango biso nyonso fo tolanda oyo asalaka mosala ntina nini ye asalelaka mosala wazwa lifuti ye asali mingi ndenge tolandi biographie na ye asalisi mpe bato ebele elingi oloba azalaki elombe mpe elombe te na nini misala apesaki maboko epai ya nani ye kambo wana tosimba yango makasi po asali na mosala na ye emonani biso mpe totémoigne likambo wana tosepeli mingi ya mingi ezali te kasi tobosana ye te mpona nini ntango totikaka mokili tomoni bango ntango ake komona bango aza na biso awa ake amoni place me azongaka lisusu azotala nzoto na ye te toke na cimetière tokundi ye 3 jours après akosani amati ye nsima nango akokota wapi na nkamba Yerusalemi
mpona nini? Eske mokilisi esambi? Nani esambi te? Mpona nini? Kufa ezali, sekwa ezali. Elakisi ke bongi ya 3 jours kolo ntango avoya biso nyonso tolamuki. Me place tokendaka yango nde babengi Yerusalemi. Kuna bakotalaka baliste ya bato. Mosala nini yo osalaki na mokili, ya malamu to ya mabe? Soki ya mabe okende wapi? Soki ya malamu tozala na esengo. Tata na biso alongi biso mpe tosepeli mingi, bopesi biso maboko, toza na esengo, bosalisi biso mingi, topesi merci 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 na kombo ya Tata, Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Seye ngeye muba mwini utulombela betu kuva mu lukondolo ye muzifamili ye mulifundu ekwaleka pasi epasi kanzi ukelele beto mamingi mwini utugira pembutu betu tetutalomba twakusinikila muna minkunga imuna bisama kadi mwanga ukele ngoro kansi nibyange yoyele nzami ukubokele wele tambalu yeba ube wenda una simentuere fukaja nsuka ukutula muna moko mangeta Tanzania ikanzi lapo ya kale ya siku kama mkotololo ya Yerusalemu. Ensangu za kumwetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza miwase yetu, ye ukwa ya mwanda belela, ikawa kalala yetu tukawa kwa yehu, se mwane mwanda belela. Amen. Pray.